na bande konyo surtout bozolo landa biso na Vision Plus TV wana mbala moko nazomona Bella Dinganga mama Bella Dinganga mama moko motema moko bien mais ba tonga. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetox de cette émission internet. Bon mais ça nanga mikolo na Vision Plus TV chez Bella Dinganga oyo Jerry Kobetox aye na kati Bella Dinganga donc masolo ekozala bien bon mais ça nanga bolanda site oyo ekozala bien et surtout même na ba théâtre ba makambe belé désormais ici chez Bella Dinganga. Alors Jerry Kobetox moi na musala na bino j'espère que bozomona nazana ngana kubenga ye mama poto bandai kotala bango na TV ata na chronique bo nazara na ngana nute na ndotala bango na ba TV et lelo organisation mo za makasi ya marche de santé tokanisa organisation mo peza ka marche te eza moi makambe belé ko sala ma oyo mama na ngai Solange Mindonda ko expliquer po bana poto partout bozali bo retenir date oyo déjà na technique on bazo illustrer ba image ta on azolo ba awa répétition il y a spectacle spectacle to eza iloko nini o bat ba koyeba. Bon, normalement ezali organisation moko ba producteur ba memeli biso to kalisa bande na so ba kufaki o nyo so ba kufaki pour basta ba ko quelque chose de ba sali première édition à festival ango to kanisa ba o ba kendaki mais ba kanisa pena biso to tikali parce que bisonde Madame Tomile la va to kufa à titre opportunité que le cola minodok fazara boité so po pesa biso na moment où vous allez bien voilà il y a festival où to ko pesa basia ba veuve d'abord ko banda le 29 to banda na Willery tina place des artistes à peu près des artistes na zolo na yolo na terrain kanka des places match robeta ba nzango pesa na kati mais où eza ya motu ezali tango ba veuve da biso bana ba fele o ba za ça théâtre ba ko zo moi un petit fond de démarrage ce qui peut moi tombola ko teka so mama linga sala nini moi ndambo e monani nde ba ko pesa bango ba ko pesa ya bien mais est-ce que vous avez un problème est-ce que ba comédie ba ko fait belé na zo mona awa ba comédie ba ko fait belé est-ce que bango nyoso ba koka kasi fuko banana na ndambo so bayi bango so ba kokate wana masa c'est vrai parce que d'abord pour bayi bake so ba jouer loko et ça na contribution à artiste pe parce que badge était comme en 2500 na badge pour permettre mutoya na marathon ngonde ko permettre to kangisa biloko ba veuve na biso na ba orphelin na biso ba kozwa ya bana ba comédie donc tozoko autofinancer biso moko donc so muto sombi baité aux pas donc dire to contribuer te moi la vie du doisoa donc so na sombi ba na troupe ba sombi ta 5 ba contribuer que ba koko na ba dudu ba na ba zo mo eloko na ba mama mo pepe boling ba nani mama mo pepe ba kingo mo ba to so akufa donc biso moko to autofinancer parce que d'abord association ezara soutenue par ba membre cotisation ba membre de mute sala ka que association vanda ezana to ba muto malam pa ko bon voilà comme ba kabila biloko nga la pèse sur 10 ka fufu par exemple, ça sera le bienvenu. Mais biso moko tozo bunda penza. Mais bien sûr parce que loko itali ba comédien. TPC za déjà ezawana. Pour biso ngapena na TPC. Naza la mutation. Ah bo tala kaka ya bo zela ka jour mukolo ngo bo soutenir kaka donc ngape na zala kaka parce que ça association ba comédien et puis qui c'était quelque chose à la association non les gens peuvent créer mais ça comment on dit na vision ya malamu pour l'artiste pourquoi pas les gens vont venir donc biso to zala kaka parce que ngamo na zala katia na zala kati mais ezali plus papa masamba en Afrique du Sud ye mutu aye na initiative wana na bande kono biso za Afrique du Sud ba soutenir kaye que to meka papa songa bao docteur papa songa bao donc place aux aya yo angoyo po tozo yo ka tozo mona pe soko otini moi sukali tozo zwa wala il faut qu'on dit maso ndimite zape comme moi les sumo bango bazoko aider biso po vie ma souviens nani sonzo akenda Afrique du Sud balongole bi bendo azana ngwana bande na biso ya art na bao ba yeko kuta bino biso yo na ba misuso ba bozala na bango moi koyoka na tezala est-ce que bozo assurer biso bo convaincre bango pena pour eloko mutaso mango 2500 ça na moins cher mais mutu mususu a comprendre na yete a okenda à travers abato ba ngbali ya biso mbongo yango na kasite c'est ça sur le botala pour nani muninga na lambi pondu loyo luka ndeni bagena ko luka pondu po ya kolamba mozo tuna muninga mais pour nani na lambi pondu meki mungwa pondu na yimo kosoka meki mungwa il y a eu problème ça na quantité maintenant il faut que to longola na l'esprit wana d'abord 2500 pour un comédien c'est rien. Même la troupe n'a pas rationné sur le banc, 2500 c'est rien.
na repos resombe le côté basombi le 1er août et la journée de mort mais biso loko la journée fériée na mboka nde to profiter to sala ngo jour wana ngao abino na koloba bino pendant ndenge na vandi donc la reçoit je suis sûr de moi. En plus, na opé, ça peut répondre à ce jui. Parce que je suis sûr de moi, si tu fais bien ton travail, il y a que limba no ngo kozala. Donc mukolo chaîne on a maman utotanga komba. Mama Bella Dinganga, au tin de la cadeau, n'a déjà pas géré Simba. Bonjour à Royam la salle. Tant ba ben ra mindondo mutalibo so fa pour la caméra. Na rokara na chaîne na opé sa message na la chaîne. Funazo mérité quand même que joie cadeau. Na zo so ngote poka komba mindondo te. Na sali musala papa na sali musala makasu e sangami. Na zo kamba batu. Na zo kamba batu le roi ba don ba géri ba Roger donc ba bombo na ba na ngai na bébé na nga mobali Petia, c'est mon bébé. Na okamba penza Géri, na okamba yo yaka. Tena zo kamba na bana, nga soto zundunda tolete, tu peux la vie continue. Totane nzambazo salado ba kalate na ba chaîne. Bo mona mona biso pour la sport pour boeba minodosko azawa. Mais na ba producteur nyonso na travail na bango. Botin de la ba cadeau na ngai. Po nga na yebi na oleka. Na ozo na nga trophée parce que je suis sûr de moi par rapport à Moussala na salaka. Bien sûr ba kena contacter ministre de la culture parce que bazana ba invitation ils vont venir. Ministre de la culture secrétaire général à la culture, bourgmestre na moni, oya biso ya Kasavu, c'est vraiment l'ami de la culture. Papa Kadima, donc bokende pas Papa Kadima pour vos interviews. Oui, c'est Mindodo à lobby, Azav Mamouto à culture. Il nous abandonne jamais ces papas là. Même si on a besoin au salle lo au Baptiste na ou etali côté na yé, il nous donne après qu'on peut ça s'appelle son coca. Papa tondi maka, Papa Kadima na linga kaimi. Je l'aime beaucoup parce que ça vraiment ami à Baptiste. Sans blague, ngai déjà na pas na lia na yebi. Na yebi que c'est un bien artiste. Bon na yebo yebi ça ta mayo na place des artistes là où ta marche. Tokozwa mai kaka na chaîne so okeya oyamba yo oli ba parler sur yo oli pe bon mona faut lukaya za vraiment ami ya ba jeune aza ami ya ba jeune et puis na roit sa batunios to bazana côté azala ka soka chebo joyer parce que azarana biso partout ba batanga via oya ba feti makambu so boyebisi esili bo continue na bureau so bo continue na bureau ata koka maya malida pesa biso naza reconnaître moi sinae sa femme je l'aime beaucoup aza moi chazo ko encadrer mobile na mama lamu donc ça me fait plaisir parce que baloba on la Bible c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur mais se retrouver moi c'est malamu te retrouver malheur durant toute ta vie donc moi si il y a bourgmestre na biso kalamu ba gros bisous merci mingi ozara toujours pemé na papa na marambetali ba artiste nzamba pambola so mutazo à part Kibokume c'est tout na ani pe pongai na bomba na ngate na mona vita to kuta na ni na vita et alongola pe kutu Kibokume c'est azalo kwa un supporters donc asola kitoko makasi mima wetu na peso bambote ebe bon sponsor comme tel c'est l'organisateur biso toye ko sungai poser le kona biso c'est l'organisateur mutaroye ba wana soko brancher peut-être micro oeba mais à présent azo travailler na yemo ko na batu na Afrique du Sud papa Hermo sali biso net moi personnellement la réunion na Zalaki et ben singa Sony parce que Azaye mokoli boko moko azali boko moko mais petite expérience et la première édition mais je ne pense pas que deuxième édition là biso chami tout pendati na 4-4 et vous allez souboiter parce que photo le sponsor il pas à la soulager l'artiste peut pas à la soulager mutaye na projet na projet na yé donc to ko sundola kenyon sauter mais on n'a pas le choix on va travailler avec ce qu'on a nous aussi les artistes on doit comprendre que azué l'autre côté dans jusqu'à preuve du contrat il fait sortir son argent na bande décoller musu bazo sunga ye libana ba délégation à Canada ezali moi quoi ça qui déjà joué dans la réunion ndam bazo ya doba ba soutenir biso na part na biso moi je lui promets que je vais lui aider à une seule condition que tout ça là vraiment transparente ba tout ba que kota ki 100 francs et bimi 25 et c'est qu'il dit c'est le projet il faut zoka rouler kaba tout deuxième édition oh déjà tout ce qui est na volonté mais deuxième édition nzamba osungaye osungape biso koto télé ba poto télé melani c'est pour ça que j'avais fait des propositions il y a ba sitting on peut aller na marche moko pacifique to quel na ministère voilà to ça les locaux même oh ego ya to lingi implication ministère de la culture et zalaka on somme tout ba toto yebani to bimi ba on peut ça ba chabiso kaya ya et comme un moment on va lukarabiso tout ça l'importance télé lo oui
l'élection va député c'est le moment d'investir. C'est le moment où ça mindondo ali eloko ne avana kufa. Bon c'est la terre où ça mu kono kufa à titre portion na ça na ngoni. Donc moi muke mona na ba pesa ka biso. To ça important na mboka oyo biso to kotaka ndako premier ministre to kotaka ndako président to kotaka partout to aloko ba musicien te. A kotaka ndako pasteur te musicien. Voilà. A kotaka te mindondo o kota po théâtre zo tala to teyaka. Pasteur moi c'est que maman mindondo musala bino bosala ke l'équipe biso. Pour to bino boteyaka. Muto ata boyi biso mais yo akotala yo ala da histoire de gezali. Donc pourquoi pas? Voilà. Na kanti solo moko pasteur na biso moko alobaka jour à 40e anniversaire ya groupe Salo na salle. Alobe loko moko bolelo na mone se réaliser za moto na Nzambe na otanga kombo na air moko nano. Aloba na biso boy Nzambe na kangi groupe na maboko na yo. Oyo nyonso de près ou de loin a ocha musapina groupe Salongo Nzambe a okutana na yo il faut tato la un jour que ngam na chaki mobulu papa salami et salami faut que mission mo la biso mo bata groupe Salongo bongo papa walo comme alobango abimisa na maloba na ye jour ayeko prier na biso na salle papa walo alobi Nzambe na nzamo umbu na yo ndenge na kangi groupe oyo mikakatano ya Loba na musala Nzambe te. Oyo nyonso de près ou de loin ocha musapina troupe oyo Nzambe na ngai ya lola kutana na ye. Kutendango. Laisse-moi kutana di. Mais muto akangaki biso déjà te. Mabena biso moko muto atubeli moko bi. Prière mo ba betaki kuna mabena biso zongeli biso. Omoni bilo musto négligera te. Nous avons la force la parole. Musala Nzamba loba ti on a eu ça na sera toujours batu. Chaque chose en son temps. Laissez le temps au temps. Surtout on a 8 minutes calme-toi. Les paquets sur qui encore dans la carte voilà. On devait créer un petit spectacle nanini. Je me suis dit bon voilà tokanisa ezaka to jouer na biso to mesana au jouer biso za ba créateur ya ba nini yo ya ba nini papa quand j'ai ngala ça la spectacle moko expression corporelle na facial ici je me suis dit mais non là on n'a pas donné l'importance na tokanisa mais nous avons des acteurs au babandi lelo na mona moko lelo awa on m'apprend qu'il y a lelo mais na pesi rôle la azui na rôle mais lelo mais le jour ça qui na réunion bato belé ba komba ba kombo na réunion kuna ki bazoya pour ba ya ko me ko cha me forte moi j'ai encore besoin bato ba ibité être traité nous avons des talents ils ont telengana na babalabala ba talents ils alibana na ba ya ko zo biloko avato kufa izana nzoto te bandaka na format silat ah tanga lo bango boyo karaté banche bango micro sila na format na bango na format na ngebele formation zali mais on ne peut pas aller ce qui nga ba former mutunga na koti kuna na koti kuna bandi ko loba ke ngala format ki mutu boye ngala sala ki mutu boye te na ko sala ngote fu mutu aloba la si la loba ngo na TV ça loba ngo muta format nga mindondo ah papa le ki $10,000 elle qui $10,000 je suis fier d'elle nazarana sengona et quand elle dit ça parce que c'est un travail et ça musala ça des ara pour un festival tenga la format ban on travaille dans ngapé tout monde quand même que bana o basa être mais bazo jouer bana batu ba ko comme ça tout ce bana ba kende ba pumbwa biso to c'est là biso le quoi to lia quitter espérons que to lia mais bango fubalia ya on to banaliser nzela to longola mati to longola saleté pour bana na balia OK bandiko na nganyo so bozana poto libanda ya mboka na kati ya mboka nous avons besoin de vous les billets ya VIP c'est $10 wana uzana droit ya repas wana droit masanga pe va ina VIP wana so billet à $10 tant que somba billet et ça pour contribuer pour ngapé même sur $1 moi pe na suka bo ah ba pesa moi ligne zanzo ba pesa papier sous ta ticket et ça la paie moi malamu bino nyoso boya si so bino bo soutenir na yebi ke ba diaspora so bo tenir na eloko bo sala kango na yebi ato yete bo ko tinda toza na batu na biso tozo localiser neti ngaba cadeau na ngai so bo pese pa na yete bo ko pese pa mamu na ko joie et pas gérer mamulu pour so bo pesi mamu ba cadeau ya mindondo na ko joie parce que aux na salle so bo pesi gérer ba cadeau na nga na ko joie na salle bola biso moi bolingo ane zakabé bobenga presque tous les jours maman tu fais bien ton travail c'est le moment de venir donner moi je suis encore en vie et si vous voyez que na uta ko bela nzamba zongi singa bofuna lia donc je compte tous mais pas mais ba fan na nso na poto à ma fille chérie je t'avais écrit le maman je vais na Rose Bossa na sof wana à mon grand frère Tayaï à sa femme Mi José na ya nga ya pasteur Tayaï ya abosé belé ba Tayaï nyos ba na poto ça c'est ma famille daddy mon amour
toi-même tu sais les cadeaux que tu vas m'envoyer. Donc bateau so baza pembeni balingi au monde bati na longo lukaka sito yo boluke pa mamu boko pesanga ba cadeau na ba na troupe o yela nga congélateur boya nango kaka o yela nga pe bik eza cadeau na nga ah o mwana nga pe nga bik na ngai na ko bomba ponga mom na boti bango na si bon o yela nga cadeau te na olokai donc bateau so baza na poto si andongala ba gros bisous Titi Kalou le grand producteur Arbe Lourde na binonyo surtout binonyo so boza na Château Rouge bo kanisa ndeko na binonga na ozwa trophée na jouer on ante mais je suis sûr de moi que na ozwa par rapport ya musa na salaka André Nsumbu mokuse ya talo na Rotterdam na bosani yote ce qu'on appelle na lobité wala pena to bimi les chèques pour mutayi ba passer à comédien le quoi tatana zata drisha motomètre ah beba zibeba ils sont monika comment code papa nini réponse maman yeba ke beba zibeba maman Yvette asungi donc wana ya nanga penza wana sans blague beba zibeba sozo ndimai partout pourquoi ayebi passer ba tangana ba fête pour biso ko ba système so la matana ba fête nga petite abala petite sœur na Nicole Ngolomi ya bala motomètre yaya tetika moi c'est maman Yvette parce que on a celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur maman Yvette a bonheur pembe na moi si mon côté biso basi lu kengu a olingate mobali na dépenser peut ba leka théâtre azwa libanda mais asala ngo moi na yebi moi c'est ma yaya kat yaya ba gros bisous na bala so baza kuna beba zibeba yaya tu es tout pour nous moi personnellement aîné na biso famille comme yo toloba ngo même mon père a yebi beba zibeba donc Adrisha motomètre ya ba motomètre ya sami mokili wala ya nangai ya sami le na belaki ah so na lelika pa ya sami bikende tele mo so western na zui ya sami aidenga banda na banda malana banda na bukaniti ba olongola plâtre ya grand frère na Nadine ya uza na ba comédien so ba na poto ya na ngasunga ngai wana na lifuna loba so na lobité ba se belé hein to so la main o muta ola na souci à santé na ngalo kwa sami mokili azala kité puis aza très content so amoninga na image boy ça que plaisir que Solange tu bouges Solange le peu so to bima na nzonzing pour chaper biso il est reconnaissant là j'accepte merci beaucoup o bazali banda boti de pas gérer na chaîne bo pesa mukolo chaîne routine de la gérer gérer lia kangate mampa o lia ngate merci Vision Plus TV tellement moi ça simbi caméra to ke non to landa image wana po bozonga pe muke na bayo batika biso to kanisa et bon on a des annoncé émission Dipendo mama Nabalakio natamwali panda seo Izaraki makambwe na fotitike Okomike shasa na mbokwa saiwa seo Lelo na mabe Everybody in the care. Can I go? Everybody do. Dipendo mama Nabalakio natamwali panda seo Izaraki makambwe Papa, papa, quel est ma bien? Ok? Ok? Papa, c'est mon nom de bien.
Non, mais c'est rien ça. Oh, ça va. Doucement. Mais parfois, il faut me laisser. Non, ça va passer, chérie. Ça va passer. Oh, non, doucement. Ça va passer. Oui, ça va passer. C'est ça. Joue avec l'expression des corps. N'est-ce pas, bébé? Allez, vas-y, mon bébé. Ok? Alors, je vais te lancer. Je vais normal. Quel est là? Ne me suis pas. Qui est là? Quel est là qui est là? Mais ça va passer. Il y a ça public. Non, ça va passer. Ça va passer. Madame, on continue à la table. Non. Oh non, ne vous appelez pas, ne criez pas, ça va passer. Là, ça va passer. Bon, appuyer, il faut dans la kilo. Non, ça va passer. Ah, Nzengwe, ça va passer. Nzengo, ça va passer. Nzengwe, ça va passer. Sors avec. Sors pour aimer 3 fois. Nzengo, 3 fois. Regardez, 3 fois. Nzengo. Libana. Ok. Non, ça va aller. Non, ça va. Madame, quand on a maintenant fait pousser ma colonne. Ça va passer. Zengo, ça va passer. Zengo, ça va passer. Oui. Bimara. Zengo. Travailler pour la Nélo, c'est un personnage aujourd'hui clé. On va te Kangambo, c'est une tout salaire musique où il y a tout travailler la musique mercredi, la musique balamon c'est pas tout canali mercredi, tout côté 6 pour ça, tout ça, on va la composition et vraiment. C'est coordonné. Il faut la ralentir. Là, je le file, là, je le file. Ouais, ça le file, yo. Quand tu le files avec tes mains, les arts le filent. Les alliés, tu cherches les secours. Ouais. Tu cherches les secours. Ouais. Pas, il y a théâtre rythmé, il y a théâtre d'intervention. Tout se fait dans la gestuelle. Le fait de faire ça, tu dois comprendre. Donc tu prends les là, quand le poignet passe, toqué, doucement. Tu vas avec Nina. Oui. Tu refuses, mais Nina. Après, à quoi point tu vas aller te tirer. Ok? Toqué. Tu peux pleurer là, vas-y. C'est consommé. Yaya, on a mis sur la carte, c'est consommé pour se continuer. Au côté d'un on s'appelle geste en côte tâté. Mais Yoana, et bien là c'est la salle. Tu as compris? Ok, bébé. Très bien. Bima.
Bobili na bango mala na coulisse. Na coulisse ba maman bingo oza. Pas question. Mozapo na biso. Tosala na bino ndenge Tokosala na bino ndenge tolingi. Bokambo. Tosala na bino ndenge bolingi. Tokosala na bino ndenge tolingi. Oui. Nous avons comme pour ça il y a de ligne. Maman, tu prends ça. Bosala ko ndenge bolingi. En bon. Alors, to la sablo que moi si ata les na place à mon bail. Banda lelo. Si mukolo boko tosa biso ndeko zo na banda ko na bino. Libala na biso esili na mo commencer mo kondora to ke na zamba. Kana so ba ko. Ya na ba peso komi sa mo. OK? Non voilà la paix. Mais ils allaient venir comment te les Kinshasa? Pas question. Mozapo na biso. Tokosala na bino oyo tolingi. C'est là. Tozapo na bino. OK? Tozapo na bino. Tozapo na biso. Mozapo na biso. Tokosala na bino Ndenge tolingi. Oui. Oui, vous soutenez bien. Comment on va se récolter? Pas question. Mozapo na biso. Tokosala na bino oyo tolingi. Oyo tolingi bino nyonso. Tokosala na bino oyo tolingi. Pas question. Mozapo na biso. Tokosala na bino oyo tolingi. Oui. Ah bon? Le quoi bino bomoni biso ba jouer pour me le concert na biso o nyonso bolingi. À partir à lelo. Na mo se mukonza mboka. Toko kende tina zamba. Toko. Ndenge za na mo se mukonza mboka. Tina mo si asuka ya mboka. Na biso na bino to kati relation. Pa. OK? OK? Mama est-ce que banda la mo si à mukonza mboka. Tina mo si asuka ya Tina mo si asuka ya mboka. C'est ça bon. Tokosala na bino oyo nyonso tolingi. Oui. Ah bon? Beaucoup ça na bino nyonso bolingi. Longola pe nous voulons la liberté. Tolingi kimia. Tolingi kimia. Ah, tolingi kimia oko na mapir la. Pir malade. Aussi on fait comme tout ça la village. Tolingi kimia. Ah, yote mtu kubanda kimia ni mosu na ngoko ito na Kinshasa. Boli boy ko. Il y a encore de la kimia à Katambo. Na boye tolobi. Bino boza pona biso. Biso toza pona bino. Tokosala na bino oyo tolingi. Ah bon? Bolobi ke no bokosala na biso o nyonso bino bolingi. Lokola biso tokomi ba jouer à partir ya lelo. Comme eloko lisano. Lokola biso tokomi eloko ya lisano à partir ya lelo. Na ba mwasi ya mukonza mboka. Na o ya suka wa sukisi. Tokosala na bino. Regardez. Tout ça, na bino. Vous dites que biso tokomi basi ya lisano. Ah bon? À partir ya lelo. Banda na mwasi. Bible doit reconnaître que nous sommes mopanzi na yo. Le col les aliboyi. Bible est alisibiso. La Bible est alisibiso. Alors oui. Ya solo wana o bozo loba. Biso tokomi basi ya lisano. Et ça qui n'est Bible qui est na yebi que ma commis la Bible. Ah, le col la bolobi biso tokomi basi ya lisano. Ngai na yebi Bible lobi to wuta na mopanzi na bino mais lelo bongo banda kosaka na biso moko bobeta te ma garçon bobeta te bo jouer à théâtre te pesa moko yo mopanzi te pesa ngai na yebi to wuta na mopanzi na bino mibali mopanzi na ngiza ko bobeta mopanzi na ngete ba mutu te lokola bolobi bon je sais beaucoup teza ba bino so so ba ko babami o comme quoi moi na classe c'est monsieur jouer non on va na kitita na ro. C'est bon. Ok. Allez-y. Biso tokomi basi ya lisano. Ngai na yebi. Bible lobi. Biblia elobi. To uta na mopanzi ya mobali. Panzi ya nani?
Il est moi c'est bien poli, je vais vous partir de son parti. Yo mon me panzo ndenge za ko bomba yo mutu bomba mbasi nesi. Lokola eza bongo papa. Kobanda na mwasi ya mokonzi. Tina oyo asukisi. Tokosala na bino. Tosala bino. Oh. Maman. Ah! Na posé mon corps. Na temboli. Na posé. Comment vous m'en avez? Il y a un gars génie. Mais bon, comment on casquette de bâche la talibino? Pour aller voir avec les mamans. Pour voir qui, et nous sommes tombés. On y a mis notre talibino. Ok? Ok. Lokola biso tokomi basi ya mlisani. Oyo ngai na yebi. Bibili elobi. Touta na mopanzi ya mobali. Jamais, jamais. Nini yo uta? Mopanzi yo ko bomba yo mutu za muneno. Lokola touta na mopanzi na bino te. Ko banda lelo na mwasi ya mokonzi. Na oyo asukisi. Tokosala na bino. Cham tu na se. Songa, so cham tu na se so izonga skona. Tellement normal. Buité. Songa. Bino moko. La kaka. Buité. Eza ndenge moko. Tudo isso, bicho. Não bonito, vai me sacatear. Tu ia ver que você lá que mabe. Tá vendo isso também de sangue bonito. Bonito, isso é só de Go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, tout droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À genoux là. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oko luka kakambongo Bisenga lutango nyonso okanisi okokoswa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ebale bondia nazobalisa lelo mariage na ngai kabila kozala bo saso kozala bo opiangama kozala bo ekozala spectacle moko ya kosakana Besingombe. toujours meilleur Obenga inani? Bosala ona. Asaya yebo. Monzela yaka mama. Monzela pas kufa. Monzela lobaka. Aza jouer normal mais le pas maman za loko jouer. Oko sagala ngala albalbala. Aza lobaka pas mongo. Aza yebo kongo koka. Nika to na na mongo. OK? Monzela yaka mama e. Monzela yaka mama e. O sagala ngala mondinga yo. Yaka mama. Iba telo lusuzi. Bon, il y a des modalités. Ok? Que ça presse. Les gens disent tic au tac. Dès que nous avons dit, ils vont continuer. Ok, là, c'est ça. Kozuna. Somo sakai na ngana peta bino. C'est là. Ça je corrige. Attention, on est république ça. Si on répète dans avant gauche, côté scène, Kanda, Jésus-Christ. Scène Zarabo, côté jardin, côté cour. Donc ce qu'on a montré, tu te répétais 5 fois. Oh, changer ma côté. Ce qu'on a, tikala. Comment tu peux balance ici. Fais un télé dans ma table. Na robima na lingi kumbela la lipeka. Dimana. Na lipeka. Ah pepele, dimana. OK? OK? Ngayo Kozuna. C'est là, le commissaire va le scandale, on va dire. Oh, Yokozuna, Bino. Comme il a belaté. Oh, Yokozuna. Petit na machana, c'est OK? Yokozuna, c'est pas Yoka. OK? On ne va jamais le ressentir à la théâtre, c'est les hommes qui vont téléphoner. Il ne faut pas dire ça.
Sans ça, on a un tombeau là, c'est un mouvement téléphoné. Ça se passe pas dans la tête, bébé. Aujourd'hui, on va rater. Il y aura des gens qui vont aller maintenant. Qu'est-ce que tu vas aller cahier? Bino, pas. Merci beaucoup, j'espère que wana boti kolanda ba image ah mami ndondo na moni wana répétition za kafu kafu za kafu kafu apese loko osakana te za genre théâtre oyo bana mso basala rapenza te parce qu'il y a des ba nzoto ezo travailler plus na mutu donc ça va aller. Alors na okango pena mingi te na okango mingi te to koma rochiter na entretien na biso to sali oyebisi bana poto nini ba o bazana ba avion ba o bazana ba ngola bazoya oyebisi bango nini na yebisi bango baya ebele baya ko soutenir baya ebele po na yebi ke ba décoration so bazana libanda mboka ba kana souci na biso souci la primordial les arabes ba ke ndondo aza bien mutubu aza bien o eza festival na bango contribution na bango est très important pour biso to ko rejoindre ta moi transport et ça la pour ba o to ku faire ba ko rejoindre eloko ça la bien yango na en tout cas dans la famille na ngai batayai nyonso bazana na poto donc banana ya Flori ya Floribert na mwasi na ye mi José mi Amon na pasteur Noël Tayai baze belé bande ko baze badadi bazana poto bo soutenir ndeko la bino bo zela te mutali banda ko sala ko la zo ba cadeau na ngana zo mérité par rapport à musalo na sali ya makas na Angleterre baze belé mami mbengi na mobile ne papi mavungu na bana nyonso ba ornela do bana nyonso junior ati te dit good morning pour anglais ngap mobulu à part good morning na ai o etekali matro donc na camarade na msu Léonie Johnson na mobile na ye to be ye mungala solo papa idi bo lemba ko soutenir biso te bo pesa nga ba cadeau na nga euro na liaka na bona nga na cercueil donc wana ma ba famille na ngai donc so likambu na satrice na bango po ezala bien na mwana na nga mwasi ma petite fille maman t'aime beaucoup je t'aime beaucoup Chancy Ndenga Didier Ndenga le grand réalisateur ba clip nyoso awera bomona c'est Didier Ndenga qui réalise donc c'est un grand réalisateur na pese ba mbote na Jadani papa ya mwana na biso bazane kula na anglais na famille mo bandenga nyonso tout ba gros bisous nzamba batela bino bozala kaka fu bozala na fere bokilo fere na France na pesi ba mbote belé je vous salue na bana na nganso na pesi mbote do boya ebele mukolo chaîne oyo nazo bandela su mukolo chaîne oyo ma mère bela oh mama nazo zela cadeau na ngai et pour ya pesanga cadeau na ngana zwango sala bien ezaka na chaîne au bateau nyonso bazana besoin ya repesa minono cadeau na ye po azwa trophée so bozui papa Gérita na lobaki onja liboso tozolo bango poto ye barakaka na peska autorisation na deux sites au bako joie papa Géri na mamou so bako na site na bango ba repesa nga ba cadeau na nga po salanga vraiment plaisir quand même j'ai fait un travail yango les alaka o ezaka important wana je lutumba lobi bo pesa nga ba cadeau na nga tangu naza envie nga pe na bi oui ndanda biso ba cadeau za bo pesa nga tangu naza envie na bo nga à titre posthume na sina kufi eza en sensité donc voilà. Alors mami ndono na rotuno eloko moko sala mabete te problème ezate ah sala mabete oh mais on répond nga par vrai ou faux kaka oh non répondre koloba la caméra Nathalie caméra vrai ou faux ma Solange Mindondo azana kisi faux ma Solange Mindondo azana kisi ya munene o babenga Yesu wana nde sel wana eza sel refuge nanga tu sais papa omoni musato osalelo o kamwe ba comédie ba kamwe na utaki messe dimanche na nzambe Seigneur je dois arriver à faire quelque chose aux différent de tout le monde montre-moi et nzambe na lola na sera ke biloko kolo la le makolo yoka mawa ata moto na tampola kala na esaki nzambe mais na yebike to comme année prochaine nzambe na lolo to kansa biso so ya pesa kapasa ko pesa nga na bibi boye pas na jui donc c'est le maître de temps na circonstance na zana ko nzima ngo moni na bimisi loko kaka journée butu à l'eau le kelinga quel boule faut ko pesa loko titre wana kaka ya feto kanise si na oka bazui basi na biso bazui biloko bakei non futo ça le logo mo ba mo na sala ça c'est notre papa bakundoli kondobo donc voilà et longo na ba chaîne sur télévision ko soutenir biso plus précisément o ya Gérard ya Vision Plus TV Vision Plus TV et ça on peut ka Vision Plus TV et ça la ka Vision Plus TV ajouta 100 francs te balandi biso na lié ya répétition il a assisté depuis le matin même pas un coca donc vous mon amour du prochain zawana amour ko sala musala zawana bino bakolo ba site bo soutenir bango ama oule na ba matériel na maboko boy ah mukolo ba roboto la ye okoloba nini
bo soutenir bango parce que balandaka biso ba oya biso de ba gérer bango ba onyoko ba biso pe tozo nyoko balandenga passe bo soutenir bango bazala bien moi taxi express c'est ça la bien car na matériel ça l'émission ici la kangi matériel à kei bobi situation na biso ndenge ezali donc toko lo mama mboka mabete poto ndike yeso otcha loboko na mboko mboko eza mboka ba miracle mais bino o bozo na batu mama mkolo chaîne yoza mama za mama to bomba passe na biso na sa mabeli talaka bana na oso bazo sala émission ezala moi bien biso tozata na eloko nde bazana ta different na pesite banda ya kitongo donc bango pe baza ba vivre donc so azana moi collation na ye ya journal ko kena ko landanga ta la kisensu akola nanga wapi na baka arozwa ngai mais biso pe to kima bango pour que mission comme belé coin parce que dans la réalité pas ça bablo ça la marama muto batele matériel té tant azata na koka ko melati wana mabe penza donc pas débrier mon côté c'est un travail comme tout autre atiki ma même soumomi na pala atiki ba pété ayeboy eza na bolingo musala je remercie merci maman na oyamba mbali biso l'émission mais on sent en toi volontaire au sala musala merci. Alors merci beaucoup, j'espère que Tokomi Nasuka bolanda biso kaka na Vision Plus TV chez Bella Dinganga, Mima Wetu, Claude Ndombasi, Mamana Elisa Pedro. Ah, wana na mona Munoko Bank. Nzambe tozo ba crédit. Banque na suka to ligara ko ba banque to ka sensible na banque. Ba ete na biki to ba compte. Na banque. Ya banque. Alors Claude Kiba, salon Claude Kiba malgré banda ko tinda muto na solo kala banda pesa te. Sikoyo nga mulanga pembe Zakaria internet na lobi yango. Voyez ça la bienté. Claude Paroye bateke e ko makete muto abatu. Batindeli muto pesa e deti ngale na tinde pale. Soki ya melinges ke za bien. Za bienté Claude ko makete bandela ka ko muto la. Alors salon Claude Kiba na peso ba mote Rodrigue de Moke mon ami personnel puis Chomwa Mbilai wa kwetu wa mankanda. Mashi wa mumenu awa benga nga chéri ko betox nzolo mutalama. Donc soso ya mobali quoi. Et puis na bosanité Beu Bomo Secret na bosanité Kajulu Samba na peso bambote belé mignon garçon mwana ya pakoba mwana ya somage mwana biso donc azala très poli ngata na otourner na troupe na soka otindi pelo pa osala ko wana mate pe wana mwana biso mwana ndeko la biso mobali mwana ngata kaka mwana sipenda vanda voilà Mwana Koba, c'est mon fils. Tata Mwasi. Biso toza bongo éducation na théâtre. Mwana ya Koba aobenga nga Tata Mwasi. Oya tout 15 aobenga Koba tata nani tata kulutu. C'est comme ça nous on vit dans respect wana. Yango otape bana biso ba troupe au senti niveau à respect zali. So biso moto bangani te mwana moko to banga biso. Donc biso to la sabana biso to lingana na biso. To kotonga pe bino boye ko ya. Mais biso ba ndeko so to tikali na biso. Voilà, merci beaucoup et salut plaisir à makasi. To komi na suka ya émission na biso na moni petit nga peti awana peso mona suka mami ndono papa ya Gauthier ya nangai et Eric Kenzo et kobosa na te papa Emasson na père na biso mwana ute bota me foto mena masanga papa Roger mwana uzobo toto zela to zo salaire mwana libukoko na ngali boso na troupe o abota mina nga na troupe ya ta koka to zala na sisa mamwele kata koka pena aomela mais yeba ke Roger aboti mwana ya nini mobile. Merci beaucoup. Et ça a eu plaisir à trop. Et puis, pour mettre Bino, Bella Dinganga, Oya Kini, tout ça, la portrait à Mami Ndondo, Boromona, Soka Lambara danger, Bella Marati, à Kumbola, Nengenini, à Soka Bilama, Nengenini, Boromonango. Quant à moi, Cynthia Bombo a Sibi Caméra, et moi, si, d'écoute jamais, chargé Bombé, Cynthia Bombo, merci beaucoup pour le ressali image baso mon esayo quant à moi je vous dis bye tokutana à la prochaine répétition msusu tokozala lisusu poto mona ndenge mercredi nde makambo okene ti tokokena bango na salle et puis ba cadeau voya ngai moko ngai cadeau bye so je rappelle un cadeau na obima la salle voilà so après ça cadeau te normal on loka et osanga te maman allez bye ciao